En tout cas, pas si na motema parce que ngana mwana mbinza. Ngana mwana mbinza sunda bas to benga vie Cosma. Ça vient na biso tango biso to évoluer na ba carrière amateur entre guillemets to beta na la rente asset. Ba carrière amateur quoi. Baza bato ba pesa biso ba première note. Donc personnellement to yebani ti akoma pe ba succès afungwama to yebani. Donc si on a fongoli WhatsApp nanga ba mona ba message autant akufa ki ba conversation les qui entre nous. En tout cas pas si na motema mais za mokano nzambe kuliweza mututu donc paix à son âme place à ça. Mais bien que il voulait qu'on ait un makambo, ils ont vraiment battant, ils ont battant. Bonjour, bonjour, chers amis fidèles téléspectateurs de la 3xw.congofrance.com. Merci parce que vous êtes nombreux en train de nous suivre à travers le monde. C'est déjà votre émission Coin, une émission de divertissement, vous savez bien. Une émission qui vous permet à découvrir des artistes et musiciens, des artistes et comédiens. Nous sommes ici à Johannesburg, précisément à la foule d'ici, pour l'artiste et musicien, l'artiste et comédien. Aujourd'hui, j'ai un grand plaisir de recevoir pour vous Chris Abraham, un artiste et musicien vivant à Cape Town, à Zahawa, solo toujours dans le cadre de l'émission. On va parler sur son nouvel album, L'homme et l'histoire. Pourquoi car titre avec lui Tobé ma solo, il y a actualité, il y a Mbogana Bisso. Je reçois déjà l'artiste et musicien Chris Abraham. Chris Abraham, bonjour. Bonjour, bonsoir, merci beaucoup, santé Nene. Ouais, par la grâce de Dieu, tout ça n'a pas bien, donc tout ça n'a pas jobour les lots quoi. Merci beaucoup, tout ça n'a jobour, mais ces jours là, ça va. Ouais, par la grâce de Dieu, Naza bien encadré, tout ça, na manager Rock and Kumu, Papa na Believe, na Madame Naye, donc tout va bien, hein, staff Pebazomo Nana, déjà, donc on est là quoi, on est là. Merci beaucoup, l'artiste, on va parler vraiment de album, album. Pourquoi l'homme et l'histoire? Bah, l'homme et l'histoire, les alagés d'abord défi, moni ngay na yana mboko na zalaka seul, alors on a mdenga ndoulé. Alors, na bandi carrière nanga na Congo, naza champion Fréquence Star 2007, donc compétition mnene na Kinshasa. On a gagné un orchestre na ngani musique, bana baibi biso mingi bana mbinza, spécialement na Delvaux. Ben après là, on a évolué dans l'MPLA, la génération A, pendant 2 ans. Et après, on a s'est lancé dans la carrière solo. Ouais, on a longué correctement, mais on a changé de location. Ah non, loin de là. Ça, c'est un homme qui m'a donné beaucoup à aider dans la carrière. Puis les lopé, la place, mais je suis donc, combo na ezo, à la devant, ils sont la paix bien quoi. Alors, tant qu'on a décidé qu'on move place na vanda kanakin. Na comme en Afrique du Sud, on a lancé une carrière solo. Ben, na se mesurer à moi-même. Même la moko tout le monde a dit bon, ils ont l'homme et l'histoire par rapport à ngamoko l'homme, ngamoko pe l'histoire. Donc, tu peux s'en opposer idéologie bien pour na que non, l'homme doit se prendre en charge. Motifua za na banzela na yenenge vina biso papa shira lobaka chemin de fer na yui banenga ko trasango na nenga okende. Donc c'est ça l'homme et l'histoire. L'homme et l'histoire, les amours, tous ont des décisions à venir. Mais comment on a on a parlé, on a chic et belé. Est-ce que au côté de carrière musicale, c'est facile de famille kaka bongo. Bon, on a série 8, on a série 8. Bah vie na biso ba misa kasha ba musicien ba voyou ba noalaire ba drogue ba ni. Donc ko banda musique et cause à la jamais facile na famille ba opesa yo chic ba opesa damage ba take care na yo quoi donc ça passion d'abord passion na linga de la musique trop depuis l'enfance. Bah après na yo se retrouver que na zala pe na talent. Alors na obanga jlo binza mais tout na talent na pesa au sala ngoni yango na yemba na quoi. Ba parents ba pexer Bah, ça c'est trop dur. Ça là est difficile bah accepter mais ça c'est trop dur parce que n'a pas comprendre là on a un boulot c'est on est fou taper dans tout kinde. Merci beaucoup l'artiste Damoni l'homme et l'histoire comme on y va c'est les guitares audio ba vidéo il y a bien invité
Vous avez un producteur déjà, ça dit tout ouais, producteur azate, quand tu vas faire un jobur, bah ton bon va la gueule. Les gens na jobur, donc album yangona, bah contacter producteur azate, zaga bah il faut personne abisso, bengi koto, rock yaka cap, aye cap, tiema maboko, bengi ya pichum pukuta, aye tiema maboko, bengi président Sélé, aye tiema maboko. Donc, président Sélé na top classe. Donc, félicitations à Zala Kiwana. Couleur à Kitoko, décor à Kitoko. Donc, c'est ça quoi. Baka ba pire n'est pas au sunga. Et on évolue quoi. Ok. Chers amis fidèles téléspectateurs, tout le monde na un pour la bino musicien, artiste musicien. On suit d'abord cet élément et on se retrouve tout juste après. Les rayons soleil qui illuminent chaque jour dans la vie de Stéphanie Baby. Picho Pokota. Oh, il a ce Chris Abraham. Ah oui, mais la Bolingo est Oumela. Bolingo est Kangama. Lopete na mosapi. Mama Zolo Kumu. Bomotindo na lelayo. Nalakisi na miswa bato. Rodriguez Baroma. Lucky Fisher. Poética officiel éternellement. Papa Rex, na maman Lipa les recto, ezanga verso. Lipa les aller simple, ezanga retour. Lipa les pour la vie. Lokolo nanga ya savato na ponio. Pichu. Yebo izolate ko. Alembo 5 étoiles. Abat le célibat que les mariages sont honorés de tous. Trésor pour ta na USA. Mokano ya nkolo. Oya kangeli kolo moto kofongola te na se. Ezaya yo lelo pichu. Blanchard Boto. Ezaya yo Papa na kete hein. Stéphanie. Olingo na bino etikala libela. Lopeto la sa symbole. Kasi bolingo bomango nena motema. Kanisa nzela mosika José Bembo Tour du monde. Heureux mariage. Virginia et Bembo Ngapeta. Heureux mariage. Merci beaucoup, chers amis, fidèles téléspectateurs. Nous sommes de retour sur ce plateau-là. C'était Heureux mariage. Pardon. Na vu que Nzembo Sali, patron, je suis Didi Dipumba. Et ça fait moi plaisir. Nzembo, il y a Libala. Libala, voilà. Heureux mariage, la chanson mongo vraiment, et ça là d'abord cadeau. Grand frère nanga, vieux nanga, mutu nanga pichum pukuta. Papa na lovely, na mwasi nae Stéphanie Baby. Akoma Stéphanie Pukuta. Donc nazala na studio nazo enregistré Nzembo mususu, preuve par neuf. Babeni nga non, to bala na bientôt, ben tout ça tellement famille. Je me disais na kosa la cadeau nini. Yango nazonga na parler, na vandeli big na papier. Il y a comment un mariage comme un cadeau. Lelo, c'est la chanson préférée à l'artiste sud-africain à Katia Cape Town. Et ça, il y a bien oyo artiste Cape Town à Sala. Donc, ce que mon toitier défi, bataille, on va juger quoi. Ok, bon, jusque-là, on a son bité. On a luka bateau bateka avec nous. Bateau bateka kaba. Donc, ce que nous avons Nzembo bien, après, on peut travailler, on peut voir qu'on a bien. Nazana na Jobura, na Jobur, président Nabiso, manager, Rock Kumu, Azali, donc Aeba Natro, donc Bobengie, Tomonani, Wepe Nzembo, Toembia. Peto zana to pesipe chance que ce que yon Nzembo, to comme bien titre na yo que combo na yo pe que osala ki wana. OK. Mais album et bimoy go bimaki na juin. Le 30 juin 2018, toi en 18 na Cape Town, donc ezala ki mama na rassemblement, ba artiste nyoso au Baïbana na Cape Town. Bazalaki présent pour na Kobote Lengi, donc c'était une grande fête. On a yemba troté na sala juste intervention de Mbomoko. Zalaka juste ba artiste bazo le kana. Pese bango ba mbote na musika ba master nanga ba basho Silva Modimbi vie pongi venanga la distokele Afro Fiesta ba venanga ba mombele. Donc Cape Town mombe se retrouva du jour donc c'était vraiment la fête quoi. À son orchestre tout bayara ba roujonga. Ben, dans la plateforme, il y a pas indépendant. Donc,
plateforme nanga eza eza orchestre te ke tomona na jeudi to répétaka te eza plateforme ba indépendant tant toza na makambo tosali ba message tokutani totrepete kwanga ebimi tokaboli yango et voilà quoi. Mais si Dieu le veut na année opé tokoya pe pour président Sélé déjà afongoli podium quoi. Ok, merci beaucoup. Maintenant, n'enga vitesse dans foot ici, nous le vraiment simbarati. Simbara pas vraiment. Pour moi, moi bateau, bacha moi maboko na on bazala pas vraiment. Mais vite n'enga bimisa album, n'enga bimisa bambo na yo ça album, n'enga album pe bimi. Yo moko retomber na ngo, hein, ou se retrouver dans ndenge nayebisaki one bandele ezalai na passion moni soko boti mwana yo bando pele miliki pampers donc nandimi te kozela facture un jour ke non ndenge naobimisa boye un jour mwana pa kozongisa donc eza kaka mpona mwana yo olingi mwana yo osalele badepense wana voilà en tout cas retour mpena ke non bamakambo ezonga ya ebele par rapport a oyo tomisa eza te mais quand même eza eloko tolingi moke bato baoya bavie nanga bapapi manteku basomba baalbum na baprix moko boye exagéré donc sotali donc yana bato basombi bena album na baprix moko vraiment exagéré que non alobi piti nanga je n'ai rien à te donner nasombaka disque donc c'est ça retomber nango yango wana mais eza te que non na compter bata nanga na baoyo ekotaki tomisaki ebele. Ok, merci beaucoup chers amis fidèles téléspectateurs. Je suis avec Chris Abraham, leader du groupe Nae, donc la plateforme Nae, Jet Set. Plateforme Jet Set. Plateforme Jet Set. Voilà, il y a combien fait, qu'est-ce que ça fait? Faire dans un orchestre, un mouvement Nae, ça a un combo. C'est Jet Set, le moins bon. Naebita, là, en Afrique du Sud, donc Jet Set, les habits sont à Cape Town. Merci beaucoup. Parole sur l'actualité qui se passe au Congo. Sur la base, à la musicien, avec un musicien, nous avons un Kimia, assassinat qui est bêti Massassi, Babotola qui est disque dur, na téléphone. N'habité Luana, ou quand on est que yo posa artiste et musicien au vivant en Afrique d'ici. En tout cas, pas si na monté, mais parce que ngana mona mbinza. Ngana mona mbinza, sur la base, to benga vie Cosma. Ça vient na biso, tango biso to évoluer na ba carrière amateur. Entre guillemets tobeta na la renta c'est ba carrière amateur quoi baza bato ba pesa biso ba première note donc personnellement to yebani ti ya koma pe na ba succès afungwama to yebani donc sur na fongoli WhatsApp nanga ba mona ba message autant akufa ki ba conversation les cas qui entre nous en tout cas pas na motema mais za mokano nzambe kuliweza mututu donc pe à son âme place ça na yebi que et vous les canons ils ont makambo ils ont vraiment battant ils ont battant parce que lui on a bien moi soutien ça c'est pour tout quelqu'un de JB ce quoi tinari batu pour les battre des matchs ils sont là-bas ça ngabi misango na habité ben en tout cas on a vraiment là sous-informé sorry on a peine sous-informé par rapport à ça quoi qu'ils aient mutabomi mutu ils ont peine un peu moins fort et kama kana nzambe pona nga mutakufa kama mutabota magapo kufa donc la vie c'est rien quoi madame nana bana obota la osiko en tout cas mes sincères condoléances na famille nae nzambe azana bango bazana courage na bana na famille donc na BCBGP famille wana mombimba wenge donc en tout cas ba sincères condoléances pour nga pe naza wenge donc ba sincères condoléances vraiment donc c'est tout ce que je peux dire. Merci beaucoup Chris Abraham. L'homme et l'histoire. L'homme et l'histoire. Est-ce que le concert peut être le 30 juin 2018? Est-ce que le concert peut être un déplacement? Effectivement, vraiment tout ça vraiment actif. Bien sûr que nous avons un peu le beau comme moi, producteur, sponsor, mais na moyen na biso amukeka ka tozobunda to se perçant so be bato par-ci par-là. Donc ba image pe ali donc so linga pe to peso ba extra ba concert au mona ebika kamboka ngo mo ba interprétation ba nini er mo sala bien te mais quand même album ali yango donc l'homme et l'histoire yango yo donc ça vraiment on a eu ba artiste afro d'ici mingi ils ont interprétation ba bimsa album te ceux qui ont na ba ezamba na liboso ngala mona artiste na afro d'ici abimisi album ouais ben interprétation les a pour ils ont la faute à l'artiste et à la public n'a obligé à biso moni toi na mboka mopaya public wa concert na biso ça n'enga mona public wa kenda na bara ba congolais
bon donc souci nezalaka ayoka babiloko na bango ayoka babiloko esepelisaka ye ntango azalaka kuna. Alors soki oyo na bamiziki moko ya sika bamona yango un peu moins boring, mais c'est ça eza bongo, monde entier eza bongo. sikoyo bosepela bamisien bayaka susu ate mpo bino bointerprétaka banzembo na bango? Non, loin de là nga kutu toluka baya parce qu'il faut ba échange culturel ezala moni bango bana Congo bana ba source oyoki toluka ba parolier donc toi bango bana source faut bayaka ka biso pe tokendaka ntango bazoya biso ba force sika biso pe tozokende toyela bango ba malili tozalaka nango awa. Donc il faut ezalaka biso tosepela te quoi. J'espère que kutu maybe olala. Ok. Mais l'album oza moi featuring obeti na ba leader misusu ya nayembi na master na ngai mala kokululu na nzembo preuve par neuf na pesi pe mbote place aza pe bonne chance pe na album na ye. Nayembi na petite sœur na nga moko Rosette aza na États-Unis. Toyembi na Ange Gardien ba featuring ni master na nga kayembi pe abetaki solo. C'est ça, na ba tuto ba participer qui ça va featuring ya ba collaboration. Ok, merci beaucoup chers amis fidèles téléspectateurs, tous les canaux hôtel régie, tout la nom sous Nzembo moko titre auto landa Ange Gardien hein. Ange Gardien. Suivez Ange Gardien et on se retrouve tout juste après. Ange Gardien, c'est toi. Et Dieu créa la femme. Mon oncle John Berky, Yoka Christian Aluko. Pichon Pokota PGV, Richard Bidoya de Badé, ya Pierre Katende Yo salaka mwinda pene na ngai Zamba kiela yo na matière nini mpona linga yo makasi O ataki toko makasi yo kongenga lokola diamant Tope neige na hiver malili makasi C'est toi mon ange gardien lova kolelisa ngate Pinsolina ngetangaka pamba pamba tango zalaka te ambiance zalaka te nayoka susu bazoloba na mokili pona yo me kobunga nzela te kokwesa bendele te bajaloux bakota okwesa promesse Julia Matema mon amour Merci beaucoup chers amis fidèles téléspectateurs, nous sommes de retour sur ce plateau là, c'était Ange Gardien, où il s'appelle ici Jomar Nakati Australie, un jeune membre du président d'un jeune congolais en Australie. Ange Gardien, pourquoi Ange Gardien? Ange Gardien c'est la première chanson d'album. Oyo ça la promotion album en fait. Donc tout le monde les gens ont aimé, tout ça donc c'est la première chanson to bimisaki un album quoi. Alors Ange Gardien ça du solo ya Ser Moroboui oyo mobile naza ba souvenir à kitoko pona ye. Donc ba souvenir tout les a bien. Donc au vandi boui donc ba souvenir tout kitoko. Un temps au bendi film bi oh Ange Gardien nanga po sans ye mobulu. Netika aux en résidence à Rock. Ou une résidence à Rock boui. Okuta que non na mère sa fille bien. Donc Ange Gardien ne yewana. Donc c'est ça. Donc Ange Gardien za moto vraiment bosala kapna together. Donc soka zate ambiance za lakate. Donc soka zato komina ba wa ozolela lela. Donc Ange Gardien yango boyo kanzembo wana na ebike ba osepela. Inspiration ezara yomoko eza pona esala melaki yomoko to esala meli mutu mo. Wana vraiment zanzembo na composant na ba 4h du matin na bambo. Na bambo stress moi ça ke ba te na ebiso ezanzembo stress te ezanzembo stress te ezanzembo esengo
eza lisolo au moins bien. eza lisolo pena ke non Hervé Temboyo mama ministre la patronat azalaki pembeni te talaka madame aza pembeni te sikoyo nga côté nazalaki ba 4 heures wana ambiance ezalaki sute donc neige donc jour wa malili na Cape Town ya dégâts sentir na Ange Gabriel aza primaire Hervé Temboyo mama mokonzi mama na shadow na ba petit tout daddy love you. Merci beaucoup à Rock Nkumu, babi le big manager Rock Nkumu, motema ya mama Safi Mosengo. En tout cas, wa kokota tika na soni na bébé mo boy. Bébé wana ça il faut sentir jarbilitation quoi. Na habité le SSC do ba ko chombe na télévision ba papa na bana pe ba otala ngo boka banze mususu. Effectivement kuna ko bêtise exacte. On a vraiment bêtise exacte c'est la bonne musique talaka album ali bosser ko zana na ba insanité. Donc na bossa na pe koloba merci na Akusta. Ambassadeur et animation na kati ya Cape Town. Yende asalaki générique. Na bossa na pe ko remercier Papson Mabiala. Tout ça là qui est 2 titres. Donc ils ont vraiment album oyo soko 8 ans oyo kango aux a de citer. Tu vois quand ndeni temps un artiste musicien asali nze moment bo poyo kango ta en famille bo isala moi jarte ou quand ndeni. Ben, il y en a qui ont exagéré donc les habits ont ça bango succès. Il y en a qui donc ceux qui ont faute aux jalou pembaté quoi. Donc bah tu peux balinga donc c'est que tika la bongo. Yo idéologie non dans la musique. Keno muto na yo kaka. Muto yo ka mingi pe muto yo amo po bula okoma lokola yi na ba o basi ba bima les gens. Na Congo to na monde entier po basé belé mais mingi Congo po to ba congolais quoi bon na Congo na tala ka mingi ve na Rambo Quadra Koraman mais respect na la légende donc c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup na écriture ya nzembo na chant et voilà mais na sepela pena papa chéri Petro pour wana pe aza vie na ya parler donc na zupe temps vous allez moi temps moké mais na moi temps moké on va comprendre que c'est quelqu'un de bien quoi donc sans oublier vous l'avez au côté de l'orchestre mais ngana episode na bete na génération A ils appellent CBG bino na libanda boye bakate mais na 4 episode yebi génération A ils appellent CBG OK tout bon chic bon genre génération A tout na ba tout ba beta kuna que génération A ils ont BCBG bon chic bon genre il faut ça la na ba critère wana pour mouvement les ba critère il faut na ba critère wana pour beta na mocho na minute so ki ba producteur ba mécène pour to cha destinze mona ba to talango ba to ba talo ba tambongo parce que monsieur tala ma monde entier il obani ko ba na bango. Naza ouvert vraiment naza ouvert na pesa peine à contact nanga naza vraiment ouvert donc na ba mututu okoya mingi moi ba texto ba WhatsApp call donc WhatsApp nanga plus 27 pour en Afrique du Sud 77 071 77 56 722 donc 071 77 56 722 wana ils appel pe WhatsApp donc on soit intéressé à soutenir bonne musique atia loboko na makambo yo naza ouvert vraiment à tout le monde peu importe wapi oza ceux qui sengi biso tokuta ko. Ok, merci beaucoup. L'artiste est tout bêtement moins l'isolope il y a moins politique qui est parce que c'est l'actualité. Au isoleka na mboka na biso Congo, ba Félix Tshisekedi a été kozala élu le président de la République lobby na Céline de Publiaki. Habité réaction na kinde ni tango okaki Félix Tshisekedi comme à la tête de notre pays. Bon, banda tongo yo moko moni mboka za na sengo, communauté za na sengo, c'est qu'il y a un changement. Donc changement wana nde peuple bandoluka. Donc félicitations à eux. Aye baga ki zangambo munene kozala chef d'état ya DRC. Zangambo munene parce qu'il y a beaucoup à régler. Il y a beaucoup à régler. Donc bato maele basé belé na Congo mais ce qui nzamba poni c'est que faut ça l'appelle makasi pour adawaj to bengane pe. Merci beaucoup. Ndenge Félix Wazé ko imbela ki Shadari. Est-ce que yebma to so ralon no take ba congolais non. Est-ce que ba combattant ba tike beta. Oh. Mais ça, je ne sais pas quoi répondre là-bas, mais musicien c'est commerçant.
musicien aza ndenge moko na commerçant donc il faut bato bazalaka na mwa tolérance musicien aza ndenge moko na commerçant c'est à dire que soki yo oyemoni ke neti topesa mwa exemple moko un peu entre guillemets ve na biso Koffi Olomide auti obeta année ya sika bon bonne année ndenge tobenga yango happy new year na ye na Guinée devant bachef d'état il na eza te vi azwayeka bafuti baavion azwi tokende na biso te babengi ye musique eza commerce ye mpe ntango mosusu azwa ye client na ye wana moi je ne juge pas, je ne sais quoi dire, mais pour moi ouverture oyo ezala bénéfique mpona congolais nyonso mpona nga congolais nyonso aza vraiment congolais lokola nga na yo changement oyo moto nyonso abénéficie nango ekozala bien. Selon yo polémique esenga fo eza na musique to eza te polémique mpe matiaka polémique mpe eza mama na monde epesaka mpe mwa poids donc ntina bamikili ntina ba-États-Unis bavive na biso batupak na banotorius babomana donc eza polémique donc fo ezala esalaka bien mwana mwa abetaki na orchestre moko boye bazwa ye mwana moke mpe alongo ya komofinga mpasa uta wana ozomemanga wapi wana makambo na bango donc omoni kokanisa te ke so moto afingi yo ezaka dans le néant nga toza nona ofinga bato te eza dans le néant te soki otumboli nganga mpe na kofinga yo mais na mwa respect moko boye ofinga papa abimisha na musique nde kaka ezalaka neti polémique moyo tolekaki entre héritier Watanabe na Werenson azoloba mpe azoboya mpe komi ntina kofingaka mwasi ya Werenson ya ex président na ye kotinda bato bafinga nayebi te yo bon yo oza moto ya presse oza moto ya média je crois que ozo comprendre makambo yango un peu bien soki ozwi exemple bato lokola baacadémie ya baburon mpela bayembila na vie na bango banzembo vie wana nde abimisa bango baalabi bajeune buro aza bagénération na biso ocomprendre mais est ce que empêché azonga so mouvement empêché ye te donc eza nango kaka mwa rando kaka mais famille etikala na famille so matanga ye kuna ata moto afingaki wana okende matanga accepte ezala nango ka bon mais yango na biso oyo eza baforce ya baforce mosusu esengaka bongo ya na baplace mosusu yo kuta wana mposa kofinga te mais bayebi so ifo finga kuna mposala musique eza na baréalité ebele moni produit omo wana ya na makambo ebele donc ya na moto alingi alia ne fufu yo maintenant mpo mabie na tv folia loso aller loso involontairement mais na kuzu osola na ye. Ok, rapidement moi vers la fin de cette émission programme na eza ndeni na Djobu awa programme na Captain eza ndeni na batutu ba otala siko sur invitation ya président Sélé tozala samedi epa na ye na top classe comme invité à bandeko na biso bakobeta président Sélé a imposé pe tozala wana en tout cas bandeko ya Djobour boya pe boyoka pe Abraham boya pe boyoka bo enjoy pe na biso samedi mpona nga eza lokola bonne année na nga na bana Djobour le samedi naza na espace monene te mpona na orchestre awa te donc nayebi ke na mwa espace na nga wana ekozala occasion na ngai ya koyebisa bana Djobour mpe happy new year quoi eza samedi na dimanche samedi na dimanche ouais mais touti mpe Durban na Durban mpe tosalaki baintervention kaka na cadre album et voilà quoi ben tozala mpe na Pretoria et voilà avant tozonga ntango mosusu mwa baprogramme mosusu ekozala mais oyo nyonso oza na besoin ya kozwa album abengi na numéro topesaki ya 071 7756 722 album oyo ekokomela ye na pale na ye tozosala balivraison à domicile mpo toza na bajoburo par exemple toza na maison de disque te toza na maison te moto aoteka donc ezokoma ata oza wapi ata oza na Zimbabwe biso tokokomisela yo album na Zimbabwe bacompte bancaire yali toyebi nde tosala ndenge soki motu moko na poto otala biso na mona États-Unis partout nzembo na mariage esalaki bien ana mposa azwa cd ozongo comment yango nalobi aka contacte biso bato mpe baza na États-Unis napesi mbote na Eunice Ngwasi napesi mbote na Tito Londole azali na chaîne YouTube na ye Tito Londole azali so otali na Panama toza na Eric Nzimbe aza wana toza na président Oje Mayambu baza wana mpona album oyo soki otali na Londres toza na ye moko président Papi Mantseku
Cashman donc force à dégâts awa na South Africa biso moko tozali awa Rock Kumu azali Pichon Pukuta papa na Lovely azali ba Alembo 5 étoiles baza awa batu baza na bango maître Chico azali président Sela azali donc na yo bosa na bato amoni ko surprendre nga mais na jobura wa batu baza pona bakozwa na nenga kapa Captain na batu baze belé Captain batu baze belé na boye kotanga bakombo batu akapa wapo tozwa liste molai quoi. OK, merci beaucoup. Na batu baota la yo message zani na ba congolais tout peuple congolais ba batu balinga ba musique monde entier baota lo message bolani ba yamba na changement ekoti na mboka ba yamba ngona na motema polele après ba soutenir musique ba soutenir ba artiste na bango batala rapika ba artiste ya kunate ya Congo te batala ba artiste ya monde entier, les talents sont partout donc la Cape Town na pardon l'Afrique du Sud awa ba talent ya li ba jeune bazo travailler bien donc batala pe bango ba pe sa chance pena na musique oh ya bisope l'homme et l'histoire boyo kango jusque là nano to poster biloko na YouTube te parce que ça na moi pas clip mo photo sala awa na Djobour donc je crois dans les mois qui viennent to poster en main bas continuer que support ba artiste et que vive la musique quoi. OK, moi quelques mots pour tout kabana nga mboto nelo ngala nga ba problème vraiment donc na pesi madame nanga Hervé Temboyo mama na shadow yo obomba koma madame te na bomba ya na ko bomba ndenge ni na bomba ndenge safi ba bomba ka pa rock rock ba bomba ne mama safi te te to ko bomba mais kombo za kombo kombo fekinde kaka wana mama donc la patrona na pesi mbote na batu na ngatu Hervé Kabongo na pesi mbote na DJ Abidjan na pesi mbote na Modango na pesi mbote na Acostaman na pesi mbote na Pitsona nani te makambo mbote elikola ba problème donc bandeko langa tu na pesi bino mbote na lela bino fort bana tsala bana Zaza na Lukoma Promesse na Lukoma le boss Marco Polo wana bana don na pesi bino mbote na pesi pe Kyle na Lukoma mbote donc tout la biso en tout cas merci beaucoup merci Penayo. Merci beaucoup. Nathan on s'est déplacé pour biso pe moi kamuke. Merci beaucoup. Donc merci vraiment donc merci beaucoup Chris Abraham lelo que ça sukara poto kabana lelo soki paquet mo ikoti la plateforme bo panzana te que zongo ke no poto ti ba mais ngala viva dia lokwa na poto na via na ngala ke mo yebeli caché mo ikoti il faut lobi te ko obi okabona bango ki osaila ngote po mission eza na YouTube na koyamba moko la plateforme ya kopanza yo mokolo ya Captain omona jet set so epenza mbasungi na mikolo ya to zalawa omona jet set ba websone ko travailler na ngane ngala zalaka pas que ce qui est il y a une question mais on dirait facilité parce que ce qui paquet il y a two ways ils en a paquet yanga na paquet na groupe paquet yanga ils en a yanga ngainde na sala makambo paquet na groupe ba carrément ça groupe mo bemba na jobu abo kese comme ebeli ko la paquet e ba animateur alonga ke sala e ko to dormir sala te zaka mo pressé. Merci beaucoup, chers amis fidèles téléspectateurs. C'était là l'artiste musicien Chris Abraham avec son nouvel album L'homme et l'histoire. Chers amis fidèles téléspectateurs, merci parce que vous étiez nombreux en train de nous suivre à travers le monde, à travers votre site préféré, congofrance.com. Botoka musicien Yohana, Banzem Boulandi, mariage coaching à fort. Le numéro na ngwana bobenga ba te belé au boudinga musique bo soutenir et ça va bien c'est déjà ça ça là moi un pas na déjà bino moi de pomme ça va bien. Merci beaucoup à Jomar na Australie mo konza Australie mouvement merci beaucoup à le boss je suis Didi pour moi merci beaucoup à Rock Nkumu le big manager mon thème maman Safi mon sengo merci beaucoup à tout le monde qui a suivi cette émission d'ici là portez-vous bien avec l'espoir de vous retrouver au prochain numéro. Ciao.